Mbote na bino, merci lisusu na ndenge tokuta lelo, ezaka toujours esengo pona biso ya koyeba ke boza wana, en tout cas bienvenue. Alors, les loto beta masolo, il y a ba lotion hydratante. Il y a bino ba lotion o po bomona. Boye ba kabido monde ni okoki ko découvrir lotion hydratante. Lotion hydratante ezaka bien parce que hydrata kapo na yo. Yangonde e permettra que ce que mai o e bimaka na nzoto no o e benda na kana moi. Lotion oyo hydratante nde yaka ko zongisa ngo. Soko ezongisi yo mai wana na nzoto yango moni po na yo ezaka sembe sembe. Po na yo ezalaka bien, po na yo ezalaka lisse. Par contre, ceux qui osent na lotion hydratante te, okomona batu mingi bazaka exposé na tampon, aza exposé na ba rougeur, aza exposé na ba sensibilité, na ba maladie ya mbilinga mbilinga. Pourquoi? Parce que a hydrataka pote. Alors, suppose hydrater pote, mayo ezaka na nzoto esilaka. Yangwana komona okomi na po déshydraté, po ya kokauka eza na maïté. Et non pas peau sèche. Peau sèche eza lo mususu, peau déshydraté. Donc eza lisusu na maïté. Yangwana il faut recourir na ba lotion o pakolaka biloko éclaircissant. Biloko wana ezalaka bien po na po kwa na moi boye ba hydrataka nzoto. Koloba te ke no nga na pakola nga de mafuta na nga na pokwa te, mafuta poko eza ya pokwa o ya moi peza ya moi. Yo faut hydrater nzoto no pour permettre que mafuta wana o pakola ki wana ya éclaircissant, bien sûr ekotelisa o po, mais hydrater o poté, ekokausa o mai. Mafuta oyo ya hydratante yangwana nde koya kozongiso mai wana po na yo ezala malamu. Donc lelo soko kendo somba mafuta pakolaka, il faut yeba ke mafuta moi ezali mafuta poko eza. Mafuta moi yangwana yaka ko hydrater, ko nourrir po. Mafuta oya pokwa ya bae balinga kotela ezaka mafuta eza éclaircissante ou clarifiante. Yonde ngozano kokolo bangana lina mafuta na pakola. Wonga na pakola nga mafuta na pokwa te. Oui, opakola mafuta na pokwa te, pakola mafuta na moi. Opakola mafuta na pokwa te, opakola mafuta éclaircissante na moi te po yangwana ba po ezobeba ebele. Alors, lelo na la kisa o mafuta. Mafuta liboso yango. Mafuta ezaka bien parce que ezo nourrir po na yo, ezo hydrater po. Hein? Ba beurre ya cacao ezaka bien po na peau noire. Éco-hydrater po et permettre à ce que po no ezala en forme. Oya mi balé yango. Eza même même ingrédient, bango so bazaka na rôle moko. OK? Oyo ya misato eza vaseline oyo. Vaseline oyo eza réparateur. Yango yaka pona ko réparer peau. Yango yaka pona ko nourrir peau. Yango yaka pona ko hydrater à fond peau. Yango na il faut osalelaka mafuta oyo, ça te permet ya ko hydrater peau. Alors, quatrième mafuta na biso eza ruby. Ruby ozomona oyo bien nango eza mafuta ko pakola kaka na nzoto. Kwa ko bete ngai sute ko na pakola kango indisa kinga na elongi. Pakola kango na nzoto soki oza na nduta ekolongola o nduta endenduta yo. Soki oza na nduta ekolongola o nduta na nyonso ekokende okomona ke pona ekozonga malamu. Par contre, soki oza na besoin otela ou bien on a besoin opakola ngo tina elongi, ribi oyo faut osalela ngo mélange po ya pamba boye ekoyindisa yo, faut osalela ngo mélange. Mafuta mbiso mususu yango collagène oyo nyonso eza collagène, hein? Donc ozu collagène oyo bien nango elongolaka rougeur, et réparaka peau, elongolaka nduta na nzoto, elongolaka kokauka ya peau, ekozongisela mai, ekozongisela peau malamu, etelisaka te. Ce que vous savez, en tout cas, ça la que élasticité ya peau na yo ezonga. Yo mtozaka peau terne. Voilà lotion okoki kopakola. Après on a tozana oyo Neutrogena. Neutrogena pesaka bien parce que yango pezo ko hydrater, ezo ko memelo mai, ezo ko memelo humidité na nzoto. Donc, et ko permettre à ce que peau na yo ezala lisse, peau na yo ezala en forme. Après tozana oyo so pur.
Sopure il sera bien, pourquoi? Parce que même les enfants peuvent utiliser. Ok, bien sopure voilà. Ce qu'on sait la sopure et qu'on permettre à ce que hydratation evanda à fond et pénétrer vraiment tinakati. Il faut au salé là. Après tozana secret d'Afrique. Secret d'Afrique est cause oyo soyo lingi. Voilà, secret d'Afrique pesera bien parce que et répara capo et nourrissaka po et facilitaka ce que po na yo ezala sembe sembe. Po na yo ezala en forme. Oh non, mafuta po na ngeza ki soko pako mafuta evanda te. Somba oyo secret d'Afrique salela. On a besoin côté laté. Somba secret d'Afrique salela. Yawone et ko permettre à ce que po na yo evanda en forme. Voilà. Ozana bacon oyo ya chocolat, ya tomate, ya carotte, ya aloe vera. Et qu'on dépend na yo. Yango pe yaka ko hydrater peau. Yango pe yaka ko rendre peau lisse. Yango pe yaka ko chocolat peau. Yango pe yaka ko meme la peau pio na kati popo na ezala malamu. Alors voilà ba produit oyo na lobaki na bonkisela bino lelo. Pona ko sukisa to na mixa. Mixa na biso yango anti-dessèchement. Mixa oyo ezalaka bien, pourquoi? Parce que et ko empêcher po na yo e kauka mai. Soko zo pakola mixa oyo e ko empêcher po na e ko ya na nduta. E ko empêcher po na yo e ko ya na ba imperfection. E ko empêcher po na yo e beba. Donc recourir na mixa oyo. On eza anti-dessèchement. Donc soko zaka po sèche, ozo saleli mixa oyo eko soulager oza peau grasse, oza peau sensible, osaleli mixa oyo eko permettre à ce que peau na yo ezala en forme. OK? Voilà, yango nde nazalaki nango lelo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. À cela, n'oubliez pas que il faut ogomaka pe nzoto. Yo ogomaka nzoto tozolela ka nzoto eza po terne, po kauka, po nini boye. Gomaka pe nzoto. Ok? Gommage et associé à cela n'a pas produit et quoi atténuer et quoi renforcer et quoi muscler sous ba produit nos os à la hydratation pour un réseau fongolo ba port wana nyoso pour produit et ko pénétrer facilement. Ce sont là les produits qui au salé là. Donc parmi bango ezana mususu ba pakola na elongité ba pakola kaka na nzoto. Ok? Voilà. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Voilà, à bientôt.